Bonjour la famille, kola muka eza habitude. Lelo na mimeli bino sangwa mawa papa Patrick atiki biso lelo na 5 heures. Donc tellement zaki na biso na TikTok kandi na memela bino basango. Na yeko yebisa bino ki papa Patrick akufi. Je pense que papa Patrick na communauté congolaise et congolaise to yebaki azaki na biso na ba opo apesa ki ba aide ba lisungi to mona ki azonga ki Congo pona kolanda ba soin na ye. Donc lelo molimo na ye ekei ape manakimia et voilà na yeko tika bino Samo, je pense que ça n'y passe vraiment, je vous dis la vérité. Naba oyo so bazaki na soutien, ba oyo so bazaki ko soutenir ye. Boyebi ki tozalaki anana bino to bandayi ko mona nyonso bandayi ko leka, mais Nzambe amemi molimo na ye. Nzambe akanisa pe na ba oyo nyonso ba o ba pesaki, donc na yebi ki ba aide na bino esungaki, mais tellement ezaki prévu ki mabongisela Nzambe. Donc akufi, voilà. Merci Nabino Nyo, son message. Je pense qu'il est qui. Merci.